Bana Nzambe ba ndeko balandia de la foi TV mbote na biso nazane sengo kuta na bino à travers émission na biso CFC News. CFC News émission moko oyela biso basango ya centre évangélique de la foi en Christ. Ngomba o ekambami et pas Monseigneur Nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Boyebi chaque mercredi tozaka ba site na biso ya Codef o tobingaka Codef culte de combat et délivrance des familles. Wana to bondelaka awa. Ya solo lelo et par rapport à ndena saba numéro monsieur Léon Naza awa na centre évangélique de la foi en Christ temple na biso yango bisika oyo toyaka ko bondela bisika oyo toyaka komisa kolo Jésus-Christ Nazareth Nzambe na bomoi eza awa na yango bisika yango eza bongo mukie to bundanaki to saki opération achat parcelle celle pour Dieu HPD au bomoi na lati la coste oyo ya liboso ya mibale nde sungaki biso to somba la parcelle voisine autocamine na yango donc à toza numéro 20 numéro 19 na numéro 18 to somba yango kasi ezo senga suma misolo pona kotonga sika yango kasi lokwa bana Nzambe pendant ba prière ba polaka mvula libanda so mvula ebeti ezo sala malamu te sala ki passe na mtema to senga ki opération bâtir temple de la foi yango to tukai misolo poto tonga tempelo efongama ekoma kuna ndenge tolobaki élargissez l'espace ya tante ya kolo oyepe élargir espace ya batante na biso tokaki misolo poto tonga kasi toyeko mona ke ekosenga tosomba susu troisième parcelle oya suka kuna pour que makoki esala ke tokoka kotonga mbala moko tempelo ya munene o bana Nzambe nyonso bakwa kozwa esika na kati ata ko mpepe ata ko mvula ata ko mbonge tobata makaka na se na mapapu na kolo Yesu Masia Nazareth dokwa bana soso eloba mama Esther Yembe yango bokomona kuna baloyi batonga batia toiture pour que batia toiture et ça qui pendant ba prière toka kozana se toiture wana bongo to bondela malamu ata konvula ebeti to pe mo eleki makasi biso na se toiture wana to bondela malamu yambote na pesa ba programme ya ba prière na biso to kokenda kuna elongo na pegi tango po bomona na numéro 18 ezaka aw numéro 19 18 to somba yango babuka bo mon espace wana nyonso ndenge ni misale ezo sama kuna yo oyo o contribuer ki otindaki 10 $ na yo $1 sombaki tol moko o contribuer na $100 na 500 yo o pesa ki misolo pour que to tonga ndako ya nkolo merci pour na yo Nzambe amona yo Jésus-Christ Nazareth amona pe azongisa ebele bisika oyo ebimaki merci na pegi tango toza awa bongo to kenda kuna to la kisama ndenge nini misala mizeye ko sama ya moto ko makuna nazo rappeler que mercredi oyo toza awa to ko bana prière na biso to nango ya 8 mercredi oyo eza na thème ya Seigneur Jésus-Christ Nazareth, souviens-toi de moi. Jésus Christ Nazareth, akanisa biso, akansanga, akansayo, degoza ndaku, na kosenga na mercredi oyo toya awa ebele pona ko bondela. Déjà bazo cha toiture kuna je pense mercredi tokozala tokozala pe na 18 pe 19 to bondela elongo. Jésus Christ Nazareth akotalika munanga na yo, akanisa ngana yo. Nazo ba susu moyibi mol kolo na croix. Abeleli nkolo ya solo amu yibi, mais abeleli nkolo akanisa yo. Kolo akanisa ki Jésus-Christ Nazareth wakanisa biso nayo peki tango tokenda kuna bongo to kota na 18 pe 19 ndenge misali ezo sama kuna ezama lamu mingi bâtissons le temple de la foi. Bana Nzambe musale zawa na ebsibino so moninga mona simbisi oyo simina niveau na ebsibino musale za awa ya kosakana te toza na numéro 19
18 ndenge na ese bino donc kuna to uti numéro 20 place temple de la foi en Christ ezali bon to somba 18 na 19 poto tonga kasi misolo na mikoki te yango tozocha hangar na lisungi na yo na ngai ba na nzambe tozocha hangar tozocha toiture place oyo pour que soki mvule beti tozala bongo na kimia tosambela na kimia esa biso maloba na nzambe bafanda awa ata ko moyo ezali kasi soki toiture eza nango kitoko tokobondela tokokumisa nkolo ekoleka kitoko mi yango bomoni tozosala awa baesinga na kata awa depuis na bandaki kokata ezosieta nayebi te si oyo papa bela so efo change ngai to ndenge nini kasi ekopekisa ngai te napesa biso baprogramme ya bakilte na biso. Chaque lundi, tu as un centre évangélique de la foi en Christ. Le la place de Beto, Tchatoati, et je sais que tu as un absurde belé, pour bisika au bâtiment, vous les ali, bisika au bâtiment, moi, et commis. Bomoni, architecte, bazar, ingénieur, bazar, tu as tout un bon moment, mais tout après, bazo tonga kitoko. Si on a simi pour na kuluna te, pour na rosa musa na nkolo, tikana Zimbabwe. Chaque lundi, tu as 6 heures. Et l'on a ba maman, culte de pouvoir et puissance. Bongo toyaka déjà na 6 heures na ba maman to bondelaka elongo esaka bien tozo ba enseignement ba mateya ba maman ndenge nini ofana ndaku ndenge nini maman ko transformer libota na ye libote koma na kimie koma na esengo mama asika yango toloba ko seka na ngai kolela ya banguna na ngai bongo lenjang lokwa toza na état jeune na 12 heures biso nyonso toza na kati na tempelo aba kiti ezaka te tofandaka na mabele to telemaka to bunda to bondela intercession makasi to benga kango 12-14 à la montagne de l'Éternel. Tout bon de la gueule, basel na nzambe bongo pour la délivrance à ma botte na biso ya ko kangola ma botte na biso na ba famille na biso tamba problème ebele. Moi ba famille mususu boza misolo me kimi ezati. Na ba famille mususu depuis koko akufa na maladie ya linu bana nyonso bakoma ka kobela mine. Ba famille mususu omona toza kitoko me tozo balati. To peso ki obali omona ozo botati. Yango to ya ko bondela. Lundi mutuna mutaka na sujet na ene état ya jeune. Na 12h kino 14h to bien akangwa la montagne de l'Éternel to mataka ngomba elongo bongo na 16h to yaka lokwa bandimi ya bere na bible na cahier na stylo to yaka kozwa ba enseignement to bien école de la foi lokwa lelo lundi passé to zena mosana nzambe le pasteur de la foi to zwaki bongo ba enseignement kitoko bongo mardi to zaka na programme ya JFC. Chaque mardi to zana bande kona bisa ba jeune ya centre évangélique de la foi en Christ to bengi yango JFC. Izaka bongo à partir de 16h kino 18h. Nazaka ka na chantier na bengango chantier de la foi en Christ. Toko bongsaka misala boko mona na bomi tungsate l'essentiel toka ba programme ya CFC. Mardi bana JFC. Mardi passé tozaki wana thème ezaki toko soki muto akomi elenge et que azaka na ndaka ba bote est obligatoire à contribuer na makambo ya finance to charge ya famille to sole na bilenge. Nazaki wanga moko eleka kitoko merci na président junior oya JFC. Mercredi toza na rendez-vous sacré rendez-vous oyo ya culte de combat de délivrance de famille to benga CODEF yango bandaka 7h juste kasi to koma na biso 4h to koma ka 5h to koma ka 20 poto zo esika na kati bongo to bondela culte de combat et délivrance de famille ba famille na biso na ba réalité belende na ote koloba awa bitumba eza ebele na ba famille to ya to bunda yondo za censé ya kobunda pona délivrance ya libota nao soki yo bundi te nanya kokango ya libota nao tala famille kitoko basi kitoko me mabale ezo ya te tala famille kitoko misale eza te tala famille kitoko mutu azo progresser na famille aza te nanya kobunda pona famille ezaka yo moko yaka na avenue Bombo numéro 20 quartier 5 na Njili déjà ato cha toiture boy to bunda po ete mabota na biso kangolama mabota na biso ekenda liboso bongo. Chaque jeudi, vendredi, tozaka awa na tongo. À partir déjà il y a 5h45, tozana kilte to bengi intermat. Jeudi, vendredi. Samedi, pe tozala nango à partir il y a 7h kino 10h. Intermat et zabongo toya ko bondela na tongo. Intercession matinale ne to benga kango. Bande ko na biso pe il y a département, il y a évangélisation. Bongo mikolo tozolengela 21 jours de prière. 21 jours de prière. Oyo ekobanda vendredi oyo le 11 tozo banda programme national 21 jours de prière toya kobondela pendant 21 jours oyo to dénommé ngai na libota na ngai tokokota ngai na libota na ngai tokokota 2020 kasi tokokota 2021 pardon kasi tokokota yango ndenge nini tokokota yango na kolela te
tokota yango na pasi te tokota yango na problème te tokota yango na esengo tozokembela nzambe yango tosali programme ya 21 jours de prière ebanda du 11 au 31 décembre oyo du 11 au 31 décembre oyo programme yango ekozala ndenge nini chaque lundi mardi jeudi vendredi tozala na prière à partir ya 16h kino 18h na bandeli notez programme oyo lundi mardi jeudi vendredi tozala na prière à partir ya 16h kino 18h bongo mercredi samedi dimanche nde tozala na prière yango à partir ya 7h kino 11h nalobi bien mercredi samedi dimanche 7h kino 11h donc bajour oyo lundi mardi jeudi vendredi yaka église na 16h bongo bajour oyo ya mercredi samedi dimanche yaka église na tongo kobosana te poso ye na poka bajour wana okuta biso te 8 mercredi de prière oyo toza na yango tozokoba na prière na biso ya 8 mercredi oyo tozolobela mama likambo ezali Seigneur Jésus-Christ Nazareth souviens-toi de moi kanisela ngai kanisa ngai Yesu Christ Nazareth wana ba mercredi toza awa tolandi bon tozonga tokoba émission na biso CFC News. Bonjour frère. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo na frère Kalo. Fona ngule bande ko tungisa biso makasi. Vraiment to bande ko pola biso ba sécurité na ba protocole to bande vraiment ko pola. Yango lisungi ya bande ko na biso de la fois TV na biso ke to sangise mbongo yango to bito to ngako to beta mama tol po to ebatela pena peuple nzambe. OK. Yango moni ke to sala no musalo to tsaboye po to pa ko longo couleur po mata dikolo po to beta sko batol. Olobi na ba nzambe nyoso ba olanda biso. Bon na lobi na ba nzambe merci vraiment to le matin o eza itonga na biso. To sabo to yebi ke nzambe opesa biso suma koki. Futo somba le susu o elandi po to tonga sku bien pena. To sombi to tongi mamu amune. To sombi to tongi amunene. Frère bonjour. Bonjour papa. Yo ça ni kuna? Nazo sala charpente quoi. Tozoko malam telo amo makasi. Tozo beta bétrier. Bétrier. Donc toi tu le fan alcoolo kuna? Toi tu le fan de alcoolo papa. Olobi ni po bana nzambe oyo bazolanda yo par rapport à musalo zo sala. Na lobi ko bana nzambe bazolanda biso à travers le monde. Tozo sala tata ndako tozo tongela ye temple. Na bandeko bavanda banda bapola lisuku kula te. En attendant ce nous a passé biso ngolo lokola tozaka bato kotima. Nzambe apesa biso makopi ya kozwa po etikali oyo po totonga mbala moko oyo eza nano provisoirement yango tozosala yango mpena na kondima oyo toza nango ya tata na biso po alakisa biso kebokokweya toza na kondima ke tokosala yango moi tozosala avec motivation na énergie. Ok nzambe azala nayo vraiment tosepeli. Ben voilà, CFC News, tous autres nabino baye bokanisa ki topé bo contribuer ki pour na œuvre autre de salam salam kolo tongela nzambe lopango nzamba tongela pe oyayo ezamala mingi tozama papa abso awa nanga mo papa Fabien c'est ça. Bonjour papa. Merci papa. Et vous a parmi bande bazo kamba sentier awa ebisa fina musali ke nene. Merci papa pour la parole. Autant ndé musali zo kinangolo nzambe zo kimalamu. C'est net au bandaki yango par rapport à temps où to sali na misala ndenge salami na misala salami rapide par rapport à temps. Okay. C'est-à-dire que au marché plus que temps. OK. Misala sommes zo ke malamu na ngolo nzambe puis o to sala ko biso sala bana nzambe na kati etonga ya CFC to tiepe na corps et âme na mayele na biso na nyonso ba force na biso so sala misala nzambe. Na mungo couler derrière ba béton. Oui. Ba pied droit. Ba bien bongo. Pied droit. On a les pieds gauche. On va bien à pied droit. OK, si vous avez likolo oyo kalaté pour mettre batol et fanda. Je vois kalaté to kozana biso déjà na abri. Oui, certainement photos à l'abri parce que bana nzambe mingi bana okota wa ezaki mo passe. Tono cha bash bandi boko yeba oyo bazana domaine no koyeba soko che bash mo iso zu bash à la chaka chaleur nyo sonase. Ezaki mona passe na biso bandi to na 18h. Ezaki vraiment passe mo mingi. Ndete okende boyi na ngula nzambe. La contribution va nous tinda donc je ça la biso bien et tant au beta tol va nous découvrir tout ça mais là on a kimia nous sur la bonne donc c'est votre tol c'est moi qui par rapport à kozala mtazo sambela moi mpepezo oui to tika moi espace ezali OK aération za kitoko aération za kitoko donc va nous découvrir ça ouais bazana domaine wana ba kocha ba tuna ngo ba voler ba tol quoi
Papa Bela Peguna, il y a un cabinet technique. En plein retraite, mais à un chantier. Au message n'est pas Bela. Merci papa Nangaï. Ça, le gouvernement de côté de ce quartier de Ratmakila, le combo n'a jamais. Ok. Donc, on servi une zone encore à mes esprits. Donc, on y suppose à la apte sur ça. Moi, je beaucoup déjà béton. Il y a libéné. Vous bien grandi. Colonne. La colonne. Colonne métallique. Oui. La colonne métallique. Il y a une notion qualité. Métallique. Dès qu'on se communique, il y a menuisier, charpentier, il y a ferme en bois. Boss na tucha panne ozo mona ndeko acha pentagon kuni yango tobe ba panne parce que to le kovanda likolo na bien roni ba panne ba panne en bois donc de to le kovanda likolo na OK et moi ba tol ne comité non bientôt la calamité ba ino somba calamité donc dans 38 45 minutes comme ça qu'est-ce que vous veut dire na bande ko nyoso ba contribuer au nyoso tout à baxi moi le boko na œuvre au. En tout cas, tous les bandeko nyos bazali libanda mboka même na kata Kinshasa awa partout dans le monde entier on va saluer contribution na bango nanzela ya pasteur to nanzela papa Rabi Mavinga. En tout cas, merci beaucoup to tika musala nzambe te ko soutenir l'œuvre de Dieu te to côté tout ko pousser riga ya kosala la bolangu na ko sombela nzambe lo pa ko tongela yango. En tout cas, contribution ya bino zo exemple na malamu mingi na kati ya tonga CFC. Oui, oui. Donc, il y a un sacrifice à Bola Mwanzambe. Souffle de vie dans la langue aux aïeux. La casse sur la langue à ton aux aïeux. Le soir, parce que ma casse au téléphone, tu as été dans la langue. Attends la force, non, mon la langue. Oui, vu que vous n'avez pas une aïeux, à mettre le tout. Donc, tu as pédé dans ce corps, âme, esprit, dans la tchangé à 9 h le temple. Merci beaucoup. Voilà. On est ici pour terminer. Je pense que tu dois mettre Singa. Notre ami Maître Singa sécurité. Maître, s'il vous plaît, sur le groupe Alkataboué. Et n'évitez pas de notre fondation Pandia Tosola. Merci par Fabien, merci par Abela. Merci. Et on a beaucoup de misales les Osama. Bande Bazo Beta Basete, Bande Bazo Pagola Peinture, Kuna Sweni, Babeng Komuna, Osa Saboli Msane Batermete. Na bana otongela nzambe le pango na maîtriser ba terme temps pe na tokanga moko na kondima voilà pentaboa ba pakola kuna na ba na mabaya wana po ba matang likolo tol efanda tokoma kimia quand même bien bike ekokate mais du moins eko diminuer ba to libana ndambo so nzamba sungi to sombi lupango eza kuna ndeko sake to tongamba moko ndaku mo temple mo munene na kimia je sais que Kalaté opération expédier ko banda à chaque parcelle pour Dieu la tête au banda de troisième opération on a aussi ça makamunyoso to sombela nzambe lopango ye akosombela biso ekozala malamu mingi. On est là avec Maître Singa yo makamu eza ya chantier Maître likamuni na chantier nous sommes suivi zali 7 ans sécurité zana c'est que sécurité pe azapona ko kulandela pe bamisala oyisa na kati ya chantier na kati ya église la sécurité est important na kati ya chantier atana bana nzambe sécurité très important ulobi nini nazwa kwa mkomsusu kuna mvula na pasole ozo yamba bandimo webisu mkolongo zo bango mkolongo mbule betara makase déranger même si pasteur na biso de la foi déranger faut tellement pasteur na biso na souci ayebi nzambe assemble na nzambe asolo nzambe akosaka te donc en tout cas esalaka epasse ndinga monaka ba bampate ya nzambe bazopola mbula même si sécurité malgré qui protéger na par soleil pour na bampate bakota mais bozopola kaka donc chou ala été mais nzambe susa apesi sous temps ya ko sala na moi tol à l'entenda tito c'est la mokolo oyo temps biso ikoka pote to tongango à la niveau des niveaux malamo petit et mo moko yomoni pas passer na so tellement en fusion makasi ya ben non bana nzambe bakopola papa mbongo sur téléphone abengi ba papa Bela abengi ba papa Fabien abengi presque comité mobimba ba mon colonel Ngombe bango no savane c'est comité afandi ba sololi ba pesa stratégie ba coopératrice ti omoni ndenge voilà, merci beaucoup maître. Je pense que vous avez vu Misala Oezo Salema Awa. Nasena Moïse Makasi, mais quand même, Pandekoto Sa Misala Awa. Ngape Kalaté na okota na chantier. Déjà, vous monez un si Kalaté na okota na sa pe Misala Ndambouana.
na bongsa nete na obeta sete et na osala na pawe o bapesa ya ona osala kaka voilà et mpona programme na biso mercredi déjà tozala wana mercredi na ntongo CFC News tozala pa na kit na biso ya combat mpe délivrance des familles oyo toza na thème oyo tozolobela Seigneur Jésus-Christ Nazareth, souviens-toi de moi. Tous à la wana, tout bon de la Jésus Christ Nazareth à Kantabiso. To comme na fin de l'année, bandeko nanga boyebi na fin de l'année, de tango obi tumbeaka makasi. Tango mutazo kende na victoire, alinga tombo la bendele elonga. Ne tango banguna babuntaka susu makasi. Banguna babunta mabota na biso. Mingi baoluki ba mort moko brusque. Mingi bazoluki ba accident pour que au moins année 2021 je sais que Satan a risé à multiplier la stratégie nekasi à kolonga te parce que biso to batama et pas sous Masia Nazareth ou azal est tout puissant azal kolona nyonso Jésus-Christ Nazareth le vainqueur de Golgotha il est avec nous boya chaque mercredi tozana venu bombo numéro 20 to bondela elongo na basena na Nzambe to komona loboko na Nzambe pe tokozwa ya lobiko tokozwa ya minene merci et pas ya bandeko nyonso bazana biso merci et pas ya Peggy Tangu merci et pas ya Peggy Tangu bawila na bango Gauthier Kele kuna na montage merci na bandeko nyonso tokombo na suka CFC News na biso tokutani lobi mercredi et puis tokutani lisusu jeudi na bakit na biso tozana vendredi le 11 tozobanda 21 jours de prière marathon de prière donc ezavuma ke okoyi batiki yo hier na prière ti le 31 décembre ngai na yo tokokota 2021 na kimia na kombo Yesu Kristo Nazareth tokutani ngala na kotaki déjà okoti déjà toza ko ndima dia tokoti amen.
nanga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elongo ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle sait que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Danger, FB International, Adega, FB International, Masolo, Balobi Kunande Masolo ya kati, Mosusu Olela, mais FB International, Yangoni Masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité. Yo moto olula kozala na lix, yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna o kozala samsi ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele. Prix abordable na ebisi bino $25 ya pamba séjour non kitoko na kini sans problème ngongi ezate mulunge pe ezate. ML de Paris Souka, ML de Paris kitoko olingo réservé benga ba numéro affiché okosa réservation na yo okoya na bana ba appartement ba 2 chambres ezali appartement ya 3 chambres ezali ya chambre moko pe ezali bongo parking place acha mutuka eza kitoko zala no à l'aise oye Kinshasa oza à l'aise koluna te désordre te ML de Paris kitoko botika na yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier obadi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epelimba moko wana papa snel ayoki mbala moko soni botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo e bango soki omati na balcon engai voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow.